chef, tout ça, bon, Mampangi, et certain Navino. Awa, le ban Navino Nakata Mboka Naviso RDC, il faut que tonga. Et pas un angai, n'a écouté un nande qu'on a un mokonzi. Chef coutumier, Zogande, côté à maman Nangai, biso batabandundu, bakonzi bazala. Tale se monazanango. Ngana kolba mingi te. Mais boya, esika naza awa, mabele eza tralala ndenga kosakana te. Ofanda na ba Suisse. Eza te que non, mboka na tokotika ngo. Tata umeli plus de 26 ans. Lelo on a ye, nakutana mokonzi na ngai. Ngakuna kolba mingi te. Ye moko mokonzi. Chef coutumier. Abeta kanswaka. Bandeko kandende kwa lobi atota Congo. Moni Congo ba autorité mboka pe ba reconnaître ba chef coutumier. Biso pe to vandi na ngwende na biso. Awa pe nande ko toloba ayependa na maboko na biso. Aza Congolais lokola biso to yambi bien to pise espace na ye. Arapeka ba droit na ye lelo pa ko na ekolo lopango. Yango moni mabele zebele. Ngai na mboko ya représentant Libota. Kolo mabele, famille, chef coutumier, na Congo ya Imbi Bukoko Bona, Imbi Mutazali chef coutumier mabele ya village Lao. Soki oye, otunika kana zoluka chef village Lao. Kuta na ye, azana bien, asolo ape kitoko. Azopesa mabele na baprimo moko ya bien. Tuka boya bele, toza wana toya mabino, topesa bino espace bo sepela. Bon, merci. Si vous posez la bière, au Zibango, au Bandozo, on a vraiment Zina Mai, après la soupe, on a moi clôturé, tout ça. Asko toi na résidence, le chef coutumier, chef Lao, chef Bona, chef Avagène. Pourquoi m'appelle Kolo terrain, pourquoi m'appelle Kolo Lopango? Au monde, ah, mbisi ali awa. Awa bana système enseigne. Mais tu as un village wa bengi, village K. Village Lao. Oh, village Kilao. Lao. Village Lao. Voilà. Na katika. Donc ndenge za wana bayaya boya to zo ba terrain. Yako kumba Kolo Lopango. C'est bon. Yako kokoma Kolo Lopango. Bobanda ko ndo fanda kakuna. Botika. Za biso te to botika. Obana na biso wana tamba komanga ba komaka ba koya kusonga ka. Ko ebake papa salakani. Ti yanwana. Wana ngena loba. Reste mana za ye moko chef coutumier aza wana. Pangi. Donc asali oh ya kako. Yaka. Ye penande donc ya tikali pena ko moni oyo. Soko ngoluka. Yende kati. Ye kati pena masoleza nango pete. Masoleza nango pete yaka benga ngamongo tani sita tsunga mputu banga mutsuru le cours du temple. Tana pe no li solo ezaka blague te na ye na sepeli. Donc kala mingi te bokomona ka masonenge tambolaka. Ya pesa ko? Ya na pesi malaka te. En tout cas, bandeko, na ma petit frère besoin Afrique du Sud. Nga président bio, président ya na bio gabi pe président bino. En tout cas, mabele yango za polele. Motema mabete. Motako sa ote ke baleka monga batu te. Mabele za polele oyo pesi manaka omoni pe manaka. OK. Merci nazane sengo pour notre message pour na bino, bozo mona nga nazali oncle ya grand chef Bona Mbi Mokoko village Lao na chef de clan. Eze sengo nazakata village nanga bomone makamoto ezali terrain makamutu commune de Ranchele za pena 32 km la ville Kisasa toza très bien boye bele bana mekili boso mabele ba passer bo vana kuna mboka bapaya mboka bakoko biso na to tonga po Kongo ekende boso akasi ebele ba lobi mingi bomoni pende kuna bila lobi mingi na to bakisi na kate bo tape age na nganda na telemi ana kata village ruma wana boya bosa to ba temps bomoni partout marqué bomoni to ko tam so moni mabe ande ko bila mekili ebele ba tongia ko sanateur Zunga
ye po boyino kolata mwana yo buka luponga boyino kolata buka luponga boy kolata boy kolata ouais zonga kartina nga bibwa bibwa yango oyo bibwa ya gombe yango oyo bibwa ya gombe yango oyo mama tomata na biso kasi tomata na biso souvenir ya bana Suisse souvenir ya bana Suisse le gros des arbres janisita souvent pour travailler les zombies souvent pour tout janisita mama Muchuri le gros du temple et ça ta campagne et ça ta campagne donc mbote kaka bambote kaka bampangi bayaya ça c'est Janisita Tsuma Mputu ya Malembe Bizorbi Janisita le groupe du temple toi ça n'aura que non bayaya bozala kimia la vie va vivre rambala moko moni faut que Papa Wemba vient en Aïe, son Mbeli, au Fiolomide, à l'objet, Alia, grand pêtre mère, à bon maman. Vient en Ave, vient à l'objet, la reine, Yanga Sikoyo, Bouga Lupango, Mawisa Sita, Yemda Baside Babo. Nous na kikoli parce que babo ngai te ye ngala sala na ngaka kuna na Suisse ngala osala na ngai ye nde ndasaka makambo tango na ye na moni yo tozalaka nde na logique wana ça c'est Janisita Tsuma Mputu bayaya fungona miso zikula meso mingi ya koloba ezali mais conseil ezalaka non omoni atake notable ya bakoloa Janisita de Gaulle tubidi ya mboka Trezeguet Ibula vieux so azomona te ye moko kuwa lopango nde azomema bakote na ye wana po mabele fotala ndenge basaka matiti nyonso makambo na koya nayoki déjà que l'état apesi biso ordre masolo ekomi na ekomi na pays du peuple elongwe na esa de martyr ekomi na pays du peuple mais de toute façon je crois au courant la semaine na koya na répétition pour semaine on a la répétition de Gaulle et puis gozolela via ozomona vie te na ki on pas ikula ezeke ya gola na yoki na roya semaine prochaine aza wana na répétition attaque Janisita Tsuma Mputu na Muchuru mon peu na ba kosa kuna kelele makasi ko bango balobaka kaka on va le paga, on va l'entendre. Le groupe du temple de Janisita Tsuma Mputu pour Muchuru. Ils ont dit. De toutes les façons, nous y représentons. Les arts rendus conseil dans le Pesara bibliothèque, grand pêtre mère, Michingita, la Gauloise, la petite sous ABD, maman Nabiso, Nabilon Deko, Janisita Tsuma Mputu pour Muchuru. Check, Chikitsa.